na kombo tata mwana Pelu Mosantu ngai papa représentant ya province Kwandu Kubangu na Angola. Ya solo kaka makambo ezoleka deja awa na Angola pona makambo etali relation lingomba na gouvernement. Relation ezalaki malamu mais na mikolo yo to na moni yango ke relation etikasi malamu te depuis bayambaka ngai pa président ya république ya Angola awa na kati ya province. Après avoir namona les jours suivants gouverneur atindelinga message na téléphone que na pesa kombo ya pasteur national na biso comme président du collège na pesa kombo ne complet nini oyo esalemaka ntango na pesaka kombo ya président du collège papa Daniel Sebastião da Silva na ye komona ke mbala moko relation na ngai na lingomba na gouverne échanger. Pasteur ya 3=1 kuna na Angola na province ya Kwandu Kubangu aleli na monoko ya mboka. Bandeko lisolo oyo bokolandawa bolanda yango pena na bokebi boko comprendre nini eza kosalama na bakimbangiste oyo baza kuna na Angola na bandeko oyo bazwami na lingomba ya 3=1. Mobulu oyo eza kosalama kuna nani pena za kocha mobulu. Tokomeka ko expliquer bino pona bo comprendre ba réalité ya makambo eza kosalama na Angola. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. Solo ekutika la bele solo. Mbote na bandeko balandi ya Kimbangu 21 awa ezali wabino Jomak. Na komeka muke ko expliquer bino makambo nini eza kosalama na Angola. Ndenge boyebi ndeko oyo batia kuna pona azala lokola mokonzi na lingomba ya mwa batumuke oyo bazwami na ngambo ya 3=1 oyo bakenda na opposition oyo balingi bokabwani batiaki muto azala mokonzi kuna ezali Daniel Sebastião da Silva. Ndeko oyo azali kotia mobulu penza na bakimbangiste oyo bazwami kuna na Angola. Nini salamaki? Na mandana ya liboso tango batiaki ye tomonaki bongo bandeko ya Kalemba Doge babimi. Bato ya Kalemba Doge badeklaraki ke bamoni ke développement ezate, ba toilette ezate, ba makambo ebele ezalaki te ba sali un peu moi masolo bango na bango ba jeune bamonaki ke en tout cas biloko eza malamu te. Pasteur ya Kalemba Doge, pasteur moko batiaki wana ya bandi kosala bisala pona ko mema mwa muke développement na kati ya paroisse. Daniel Sebastião da Silva monaki en mabe alongoli ba jeune batombokaki toyebi makambo wana na tshela bino video wana bolandaka yango esalaka mobulu pena ti lelo bandeko wana ya Kalemba Doge batikala na Kalemba Doge église ya ngambo ya 3=1 ekabwana na tina kaka ya Daniel Sebastião da Silva. Et puis aye kolongwa bazongi si elisusu bandeko tozali koyebisa bino awa bozali kolandawa na Angola mala ezali na désordre moko na côté ya 3=1 na ndenge moko osakana te. Désordre on eza ndenge nini? Soko totali tokomona kuna na province ya Cabinda. Na Cabinda kuna tozona ndeko moko alobaka makambo kuna babenga Chikwindi adenosaka LR nyonso. Donc aza koloba makambo o bolandaka ba audio wana te en tout cas bokota na les news de Kimba ba audio wana nyonso eza kuna bolanda ba explication ya ndeko wana. Tokeli susu o mususa utuko bimakala mingi te na province ya donc na province du Zaire na kombo ya ndeko ngona bosani kuna na Soyo na province du Zaire kuna na Soyo kuna pe lisusu batelemeli Daniel Sebastião da Silva. Et lelo toye komona papa représentant oyo bozali komona na photo oyo bavandi wana kuna na musika bozo komona kuna ezali président ya Angola João Lourenço. Bolanda audio ya tata pasteur oyo auti kolela na monoko ya mboka dossier oyo ezalaki ndenge nini. Tango gouvernement angolais ba décider ba éclaircir nani penza azali ko représenter église Kimbangese na Angola légalement et ba pesaki
ba éclaircissement balobaki ke papa Paul Kisoloke le koko ya Simon Kimbangu yenda azali ko représenter église kimbangiste awa na Angola. Alors Daniel Sébastien da Silva oyo azali ko représenter moi groupe ya batu oyo bazwami na ngambo mususu atombokaki et alobaki biloko ezanga tina alobaki ke un Congolais comme Dibuya Muyombe comme Dibuya Ngimbi azana compétence ya ko compétir na ngaiti mais na yebisiye guerre za déclaré entre ngai na ye il faut na lakisa ye kazali mwana ya papa Kisoloke était c'est un usurpateur aza bandit c'est un rebelle oyo a se rebellaki contre Molimo Monsanto Satana oyo babwakaki na mabele kobanda wana tata oyo banda koloba makambo ebele ya mabe koloba bilobela me ayebaki te bipai nini aza kosimba tango président Jean Lorenzo ake na province ya Kwando Kobango tango akomi kuna ayambaki bakonzi ya Mangomba to bao bazali ko représenter Mangomba et papa na biso oyo bokoyoka na audio oyo yepe akendaki azalaki ndenge bozomoye na photo wana za mutali boso place wana kuna na suka wana bozomona président Jean Lorenzo yepa azalaki bayambie makambe fine na bango bien bango bafanda na bango te ndenge balinga kosalaka ba polémique na internet bazwi ba photo ba panzi ba lobi bilobela ya wana lingi bolanda bilomo boyoka soki nazo tia audio oyo ngala sali na tia parce que na lingi po ekoma pe na nkamba bolanda boyoka ye moko aloba ye moko ndenge nini aleli na monoko ya mboka ngai te ye moko et indirectement azol lakisa à partir ya nini oyo désordre oyo ekomi bazana bango lisusu confiance te bazo pesa bango lisusu confiance te et relation na nyonso ebebi à partir ya nani bolana solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende na komba tata mwana Pelu Mosantu ngai papa représentant ya province ya Kwandu Kubangu na Angola ya solo kaka makambo ezoleka deja awa na Angola pona makambo etali relation lingomba na gouvernement relation zaki malamu mais na mikolo yo to na moni yango ke relation etikasu malamu te depuis bayambaka ngai pa président ya république ya Angola awa na kati ya province après avoir na mona les jours suivants gouverneur atindelinga message na téléphone que na pesa kombo ya pasteur national na biso comme président du collège na pesa kombo ne complet nini oyo esalemaka ntango na pesa ka kombo ya président du collège papa Daniel Sébastien da Silva na ye komona ke mbala moko relation na ngai na lingomba na gouverne échanger même ba fête oyo nyonso otiko landawa kobenga bazobengisa biso lisusu te même ndenge bana ozala ke mona gouverneur azobenganga ya to manu na portugais za atao otinde ba message ndete bana kosola tozosola to bana sola malamu na WhatsApp même na téléphone atao bengi ya koyamba même audience pana yeso ke na bengi eke lobi naza na posa tokuta nayo mbala moko akoyebisa ke manu yaka na boye okoya kokutanga naza libre poto solola relation zalaki kitoko makasi mais depuis kaka sengaka kombo ya pasteur national na biso nayo komona ke ba relation nyonso wana ata osenge audience zalaka lisusu te même kobenga babengisa biso na niveau ya leta na ba activité eza lisusu te même na ba semaine oyo akena kosala inauguration ya prince e bana kozala fa benga nga na koti na cortège ezosalema lisusu te
et en plus de cela awa abengisaki na ba passer nyonso po bakende kolia elongo abengisi ngai te mais na moment au journal lelo kutu azosala mariage mais abana ko promettre nga akotina nga invitation avant ndanga bana ko préparer ba mariage na ba février wana bana ko yebisanga déjà ti na avril na kosasa mariage man mais na moni apesi nga pe invitation te na meki kosala audience ko banda mercredi jeudi na lobby jeudi ça bazo ko rejeter toujours audience ça en bref relation ndenge eza tozalaki na leta awa relation eza lisusu ndenge wana te depuis baya koyeba ke ngai passer na biso national ezali papa Daniel Sébastien da Silva sa préoccupation naza nango yango wana yango nazotinda message oyo a papa bo yokisa message oyo pa ya papa Simoki Bankianga ni Nzambe Molimo Santu asala quelque chose na kati ya province na biso na Kwandu Kubangu pamba te programme ezalaki pe lisusu ya ko bima awa na roi ya awa ndenge toyaka bara liboso kuna na Nkamba tozonga susu na Nkamba po aya ko remercier nyonso asenga pa ya papa ekoma réaliser awa na kati bango na mboka na biso mbuli bana ko beta te tango roi esengaki pa papa tango tozonga mbuli bana ko beta asenga ba membre ya famille na ye bakoma bakonzi tango tozongi pe ba membre ya famille na ye mwana nkazi na ye propre akoma vice gouverneur asenga ke mwana mboka ya kati ya Kwandu Kubangu akoma gouverneur mbala moko pe tokoma na mwana mboka penza awa akoma gouverneur siko yango to bana usatu zosala ba préparation ke il faut tokoma nani na kati ya Nkamba po aya ko remercier na nyonso asenga na Nkamba siko tomoni de akale déjà ekomi makasi entre biso déjà na gouvernement local na monike makambo nyonso papa Simoki Bankianga ni abongisela biso papa ye azali Nzambe atela biso likambo za na kati ya Kwandu Kubangu. Merci beaucoup ezali ngai wa mwana na bino représentant provincial na kati ya Kwandu Kubangu na Angola. Merci bona koma tata Molimo Santu amen. Na komba tata Molimo Santu deuxième message lobi nazalaki na babiro nakutanaki na mokonzi moko ya leta toujours balobi nanga ete église Kimbangise ezalaki na maboko ya leta mais na mama oyo na ngambo na biso na trois problème déjà eza munene baye koyebisanga ke lipare papa Dani bazaka na réunion na nani na église Sima Otoko papa Dani abetaka ntsangu muta 26 na présence ya ba passer nyonso yango ba privaka bango fête moko boyeliaki esalema na kati ya 11 de novembre na stade ya munene baya ko privé bango barobike bino batatroué boko mona na tekuna pamba te ozali très violent à partir ya place wana nde crédibilité nyonso wana eyaki kosila na ya ngambo na biso ya mibale kofunda député ya MPLA na niveau ya l'État ça ezalaka crime moko ya munene papa Dani abi passer na bino afunda pe nani député ya MPLA ya ko tuna député ngo MPLA kombo na nani baya ko bisanga ke papa Nteka afundaka papa Nteka na nani na l'État or que awa bakoki ko tushaka banini ba membre ya MPLA te bon étant que eza niveau na ngai te nazangaki koloba nazangaki ba argument pamba te
nyonso eleka kuna na Luanda biso toyebaka na biso te, mais naye konote kake sa biloko mibale oyo baya koloba balobelaki na nga lobi epai ya mokonzi ya juridiku na kati ya province ke acte wana papa Dani asalaka abetaka passer ya 26 balobi ke eza dine te passer un passer ke na kobeta ata mondimi ata mwasi na ata mwana na ye me ya betaka ye na public ya batu nyonso yango wana nde nameki kobakisa likambo oyo nayokaki lobi na babiro na kotaki. Merci beaucoup na sisi nanga bwana kombatata mu Plumo Santo. Amen. Solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende bandeko na kanisi bino moko bouti kolanda bo comprendre ya solo ke ndeko oyo Daniel Sébastien da Silva azali vraiment moto ya mobulu. Bandeko nyonso baza na Angola bakimbangi so bana Angola ba déclarer l'air nyonso ke tata oyo na place ya kote ya biso makambo ya papa Simo Kiangani. Mais pas inaye ezala kaka Papa Paul développement ezate na tango ya kalemba doge ba jeune wana ba déclarer ki balobi mais okomona donc soki do ba toilette ezate bomona ba mama bazo ke sala ba toilette na nzela na balabala bato bazo tala boy eza soni ti lelo ndenge moko pona nini totonga nkamba pona nini mbongo yeso ke na nkamba to ebite soki politique ya nkamba eza ndenge nini me yango nde dossier eza na Angola. Donc na Angola situation eza malamu te bino baye oyo bozali kuna botala malamu tata oyo abetaki tolo ke ye akosukisa papa Paul Kisolokele kasi Simo Kimbangu babundaka na ete yazali koko ya Simo Kimbangu donc Kimbangu babundaka na ete azali na ye kaka kosala musala ya koko na ye donc o matalikolo kitanase Kimbangu apolaka te. La vérité écoutez Kalabele la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende qui vivra verra.